Factory Studio. La mise sur l'engrais, 7 corps. Tu as mis à 4. Allez, à toi. Allez. Oui, Bino, bozela, ukaisa lokwa bokosi biso bakelo na nkuja bomona mama na bokosi. Il faut alors que les milliards n'aillent pas. Il faut que les fonds de loyer le voient. Parce que les fonds de loyer. Pour s'appuyer la mieux, c'est pour savoir la mieux, c'est papa. Et ça libiso passe mingi passe penza parce que makamboyo ce qui domaine wana ya construction ezala qui bien organisé makambo ya boye ekokaki ko salema te oyo ezali 5e immeuble oyo s'écroulé awa na ville ya Kinshasa dans moins de 5 ans eza eloko esalemaka te nyonso wana ezo salema tout simplement parce que profession eza organisé te na musala ya kotonga ezalaka mutu moko te eza bato ebele me mutu ya yambo oyo mutu alingi kotonga akoki kokutana na ye ezali d'abord architecte nde mutu ayekoli mpona kosala plan ya musala ye nde ayekoli mpona kotala ndenge nini musala ekozala nsima akosangana na moninga na ye ingénieur ya bâtiment oyo akoya kotala structure to bâtiment ekoka kofanda bien nsima na yango sikoyo nde bato mosusu bakoya kosassocie pour que musala wana ekoka kokoba mais awa tant que procureur ya république nano apesi résultat ya baenquête te tokoki nano koloba kopesa baresponsabilité na bato te esengeli procureur ase saisir na dossier oyo pour que babanda koyeba nani azali coupable. Baya croisement na Gambela. Croisement Gambela, tu peux précisément na point ya Gambela. Il camboza ni immeuble mo rezan. Tu au tal yango, là qui a 5 niveaux. Immeuble à 5
niveau. Et au fois, il y a la tombe. À partir de 5 à 6 heures. Et quoi? Et il dit, on compte pas aux voisins. Pourquoi on a? On a 4 voisins, parce qu'on a qui 11 personnes. Si vous avez mis dans Mouana, Matiraki 9, Babimisi 4, 5 Matiraki na 4 Wana. Donc ici on a la comment, ma moyen tout ça n'a pas, deux va comme ça. Mote papa. Awa toza. Tozali awa na libaya na etage ya Kimbuta. Libaya gambela etage ya Kimbuta. Etage kwa na Kimbuta bana etage kwa bana 6 heures. Tozomwa posa ni mbia simoko ezate. Etage na. Etage ya président Kimbuta, gouverneur de ville ya Kimbuta. Kwa ibo epo. Ya président Kimbuta, gouverneur de ville ya Kimbuta. Ya président Kimbuta, gouverneur de ville ya Kimbuta. Kwa ibo epo. Tu as évité à 6 heures, ça mon pépé là qui te quoi à Ngomoko. Baba de 6, baba de Zamouké. À ton étage, mon procès et ton récit là. Moi, ma gouvernement, je vais ton récit là, ma récit là. Papa Ngana Lobi Boye, Ndako Soke Kouei, les apports ingénieurs va respecter ma norme que Ndako à 5 niveaux que tu as bac de 10, bac de 16, bac de 14, les autres 5 ingénieurs on a pas samba. Et puis Ndako est ton ami pressé pour un niba ebi que Bazol Kaba Kende, Ndako Missile là-bas Kende, on est habillé. Quand aux autres il faut respecter ma norme. Mais Dieu seul 21 jours, au Bakissi, Moussou Nicolo, et seul 21 jours au Bakissi. Ce que ça sacrifice, ce que ça nini, Batika Kotonga, Banda, pressé, va respecter ma norme. Peuple a boyi, peuple a lilisouté, kolela peuple, yango makama bozo salema. Na minuto to lo banayo, batu su bana se, batu bimisa bana batu amikie. Est-ce que vous avez normal? Kolela peuple, yango mona, kala 5 niveaux ezabo, bon premier niveau, deuxième, troisième, ezali toujours étouffé batu bana. Peuple a boyi. Maman bozala ke papa Molière. Kolembi, de bozala ke. Qui sont dans les décombres. C'est arrivé comme ça brusquement à 5h30. On ne connaît rien de ce qui est arrivé. Nous ne sommes pas responsables de cet immeuble-là. Nous sommes tous responsables de l'immeuble. Nous sommes surpris le matin, tous surpris. Dans toute la parcelle, il y avait presque 12 personnes. Mais dans l'annexe là, annexe au immeuble Kwei Penza, il y a 7 personnes. Jusque là, Babimisi 4, il y a encore 3 qui sont à l'intérieur. Non mais bon, il y a déjà, déjà 2 morts déjà, 3 morts on a enregistré. Parmi les 3 au Babimisi, Bamsou Batikal n'a des combes. L'autorité va informer le général Kanyamaya Kiawa a tindi tracteur pour soulever l'immeuble Ekoué, mais sans impact parce que le tracteur est amouké. Depuis 5h30. À 7h, ils étaient déjà là. À 7h, ils étaient là. Bon, je n'ai pas l'idée parce que moi je n'habite pas ici. Ce sont mes frères, j'habite Gombe.
On m'a appelé aussi à 6 h, je suis venu ici pour l'intervention. Papa Tomonio a aussi un immeuble au Yokotala, bateau Bakufi, Boyosan. Bon, tu as un quartier na biso Kasavubu. Bon, maman est coalition à 6 h, tu l'as ligato rap. Tu as la bo enda ko sa na dibaya. Donc ça li ba dégâts et quoi li kutu kota ba voisin moi partout na muke ba tumsu ba bimisi bango na mwana muke donc azoki makasi vraiment. Bazu ba ku ba tumsu na bazana wana bazo bimisa bango donc na pasi ba. OK, merci papa. Bonjour maman. Papa to mono na événement o salami awa eleki ndenge ni événement o. Bon nga pe na zakite na auto ya seconde bazoloba na 6 h. Ba monika bando kende ni ko yon. Me batonga ndako boite. Ba brique minene banda na C ti likolo. Zalawa. Ab de deux. Ba cheka ma bende likolo totir. Zalawa te. Immeuble yango za nani papa? Mo zabinot. Nani mo continue? Mutat. Ndem ko le lokon. Bato bakufi ebele papa. Ndenge za wana bato balala na kati wana. Bato bazala na kati wana. Bato bazebele na kati na sana. Merci papa, mbote papa. Mbote maman. Papa olobi nini? Nga lobi ka par rapport ya événement salami eza bien te. Faut pas ba gatan ba to nganda po ba mabele za ndenge nini. Za faute ya architecte, mais za faute ya maçon. Normalement maçon to nganda kote. Architecte na dessiner pe ingénieur. Architecte na ingénieur ba sala musala. So ba sala musala ba pesa maçon directif to nganda. Eza pour ça maçon te, maçon sala musande ba sala ba pesa directif musala. Ingénieur to maçon to nganda kote maman. On a aussi un événement au Lobano ezani. Bon le bezali que il fallait que ba sala musala mayele. Ba ke to ba sala musala ba tinda musala bien ke ba tali mabe ba musala ba sala simba. Siko ba kufi le ba zupe tata futi 1 million. Siko mutu a mutu. Akokani aleki mbongo. Siko conseil ni opesa na mukolo immeuble wana. Bon mukolo immeuble c'est dit conseil na opesa aye ba ko zo ba soin, aye ba zo famille ba tout pour eloko conseil ezate. Ata eloko conseil ezate azo ka soin. Merci papa. Mbote. On est molli. Il faut alors que les milliards n'aillent pas. Il faut que les fonds de loyer le mois. Parce que les fonds de loyer. On s'appuie na mieux c'est pour ça moi. La mieux c'est papa.
ngai 7 corps tobimisi ya 4 kuna toi sotonye bolingo te tobimisi bakoro te foi rouge bino bozela okaisa lokwa bokosi biso bakelo na lukuta bomona mama na bokosi tikanzela kuna Factory Studio.